On a témoignage de Balé, Nina Nzambe, dimanche à l'élo. Il y a des choses par rapport à la famille, biologique au Nzambe à Pessinangaï. Total 2024, Belé, tout travail dans mon parcours, ma commission 2025 au dé. Ma collègue Belé, ma camarade Belé, ma bungisi de Bana. Ngai natikali ko belisa moi na mon côté, gravement na hôpital Songolo Pakala, makila esila, maesila. Les alaïs ba mot de deuil, moi fièvre à mouké. Et je pense que nous sommes nazali toujours na makola papa ndo ebisanga ils attendent ce coca ils amwana yango na ye ko kumisa Nzambe par rapport ya ninga komisinga na liboka. Ya mibale ezali par rapport ya vie professionnelle na ngai. Je pense que ce n'est pas facile na mboka na biso na eloko oyo ekomela ngai et sala na mboka na biso total na mboka na biso bat ba derara na misala. Mais ils ont la facilité de démissionner dans le misala. Alors, il y a les Sikamoko, Boyebi, Papa Yebi, et on a commencé à combat avec le PDG. Pourquoi? Parce que il y a un visionnaire, puisque vous avez sali, nous avons une étoile. Tant que vous avez une étoile, vous avez une entreprise. Mais comme il y a le rôle, on a dit cible, ennemi, nous avons combat entre entreprises. Alors, on a commencé à papa à tout moment, on a sécurité, on a ébissé. Avant moi je dois quitter. Alors, vu mon salaire, il y a mon qui papa a la question. Est-ce que je peux démissionner? Ndaku, Moussala, Bana, classe, par rapport à ébissé. Je me sens capable, il y a question de démissionner. Salaire, on a zoka, je suis na banda chemin, na rozata les triples. Je me sens capable. Nino linza basana ebisi côté wana tozalaka ezalaka mbongo ya pocheté ya PDG wana ezalaka mbongo mo yota quelque part ngape na lingi Nzambe na yo asala a susciter mitema ya ba partenaire o ndenge ya pune yaka esika pe na créer siko yanga moko e banda roya et nazala siko indépendant. Je crois que papa baki dimanche moko atofuka mato sambela na fandi nazala na PDG wana bien apesaka ba suspension moko à l'occasion de rien mais ça lève du marana. Dans la lettre à démission, on a tenu mon papa. Elle n'en fait pas encore. On a fallu naïr, on a moussalape, on a la lettre, on a démission. Alors, je me dis que c'est papa, en tout cas, je dois claquer la porte. Il faut qu'il y ait parce que, et comme moi, l'humiliation, on a aussi porté parce que je reste professionnel. Et puis, sois patient. Papa ne s'en soit patient. Mais on a prier, on a suscité le thème. Attends, deux personnes. Deux personnes, on va recouvrir. Place, on a aucun loyer, on a. Naba travailler on a le besoin et puis nanda kunanga iko futa tout consort kolé ba alors Nzambe wala la raté et le sabo ya papa foi ninga lo baka foi na biso et sala qui était lelo ndenge frère na bino na rolo baboy nazali société mwana ya musala ndenge nazali quelque part nazana entreprise siko ya média ko mona ba média nyonso zalaka awa ngai pe ko donc ndenge arobaki Nzamba ko toucher mitema et ça qui bisika nazalaki ba place msona koma kité mais à travers ya kotika Nzamba fongolela ki biso ba porte moko onanga moko tamsona madame ezota musaye donc awa na ko sala excès des LT mais ndi ba ba Nzambe likolo justice na se ba to nyonso boye ba na justice na mboka na biso ngana bango baza ba partenaire na biso on commence na justice na cour constitutionnelle na conseil d'état conseil na cour de cassation ba papa wana ba yamba projet na ngalo kola pas comme possible et si papa na lobi en tout cas ça c'est Dieu et c'est milina télé ma liboso na témoigner et 4 mois yango yo na ofuta batu na ofuta lo na ofuta